bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre nouveau numéro d'aujourd'hui d'Africa Info. Nous tenons vraiment à vous dire merci énormément. Africa Info, c'est une émission qui vous informe de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Là vraiment, aujourd'hui nous ne sommes pas dans la joie. Ça fait du mal qu'information moko a bien circulé sur internet. Vraiment, ce sont des comportements que nous sommes en train de déplorer. Maman Biliabel a koufi information mais toi tu mets ça sur ton site internet, tu mets ça partout, tu affiches ça partout que Maman Biliabel a koufi. RDC Zambo kaka ya makambo kola kola muko baloba kin makambo ololo lamu ki okena kwa na bino bo kuti $12,000 olali lamu ko pusani bo $13,000 olali lamu ki pusani bo $14,000 finalement nous sommes où là olali lamu ki bozui telle information mon noté na site internet non fait quoi, ça vous fait comment, est-ce que ça vous fait du bien de spéculer ce genre de messages? De toi-même, tu es sûr que ce que je suis en train de mettre sur Internet n'est pas sûr. Tu es certain. Tu dis des informations fausses. De toi-même, tu es conscient. Ça vous fait comment? Ça vous fait comment? Parce que moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas chercher une information, faire quelque chose, je ne sais pas, pour juste nuire ou chercher du succès, faire la buzz. Non, je ne pense pas. Vraiment, je ne sais pas de vous-même, là où vous êtes en train de nous suivre, ça vous fait comment de faire spéculer des informations qui sont fausses? Vous le lancez au public et c'est tout le monde maintenant à zoyer balisusuté, c'est vrai ça. Comme ça, les discussion là bas quoi côté, c'est vrai. Vraiment surtout qu'aujourd'hui à la RTNC2, Batieli biso banze Maman Biliabel, Batuabiomoni, Batieli banze Maman Biliabel, c'est à Koufi. Maman Biliabel est une grande star dans notre pays. C'est une star. Aza icône yamboka na biso. Je ne pense pas que son Maman Biliabel le loi koufi ba bomba ngo. Ba mari misa mumba kufa ba bomba ngote, ba papa wemba ba kufa ba bomba ngote. Ba kin kistar emene ya ba kufa ba bomba ngote, kaka ya Maman Biliabel nde ba bomba. Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas vraiment. Et ça qui sont moins passé, hein, Kota la Babylone quoi bongo. C'est pourquoi nous aussi peut-être pour nous aider kakabande kona biso. C'est pourquoi aujourd'hui, moi vraiment personnellement, n'habité. N'arotique information au cas boité. Il faut au tambola. Je suis là avec mon caméraman Rachidi Maël Sadiki, mon ami Gogan Dembo. Donc les lopenza kumbisa ki Rachidi vraiment zo même me kumba Rachidi. On est là, on va demander, la population congolaise doit aussi réagir par rapport à ça. Est-ce qu'eux aussi sont informés par rapport à ça? Suivons la réaction du peuple congolais, donc Batubazo Tambola, suivons leur information, ceux qui vont être informés par rapport à ça ou pas. Donc, on est là, Tozo Tambola, Tozo Tunabatu, ceux qui vont être informés, vraiment souvent on se retrouve tout juste après. Maman. Bonjour maman. Bonjour. Tu es cocu toi na place noya musala. Tonga toye ba ceux qui opposent informés selon ba information ils ont circulé sur internet. Le lot mo pe journée mobimba na RTNC2 côté banzembo Maman Biliabel. Koyoka Maman Biliabel a koufi. Est-ce que opposé informé nango topeza ka mamba lokuta o bat ba mesana ko binisa ba information. Bon normalement na habité ceux qui ont lokuta mais pour nanga na moni eza lokuta. Pour Azastar Mounene, ceux qui baloba qui a koufa qui tonga to balexi na télévision babi que non Maman Biliabel a koufi. Bon, ceux qui batoupe bazo kosa, ceux bazo kosa na yebi pété. Sko pona yo et ça la on ndengeni comme on a mutu mo ba fandi a créer information mo sur mutu ko bimisandeti Maman Biliabel a koufi au moment où Maman Biliabel a envie.
ezalaka ndenge ni ka pona ba site na bango etala matopo information na bango ezala passer partout bien ezalaka ngai pona ngai na moni balingane batala ba site na bango batala ba site na bango balanda na ba site na bango mais soki balingi ba site na bango balanda yango eza na makambo ebele bakoki kotia na bango makambo ebele ya mboka oyo meza réalité mo bakotia na ba site na bango bato balanda mais batika koloba ke mama Mbili Belle akufi soki mama Mbili Belle akufi bakolakisa ti na télévision ke non mama Mbili Belle akufi batika nde kokosa et puis ngana yeba dernier makala wana na balite nazoko mama Mbili Belle akufi na ngalie ma ebembene boye ezaki njoka ne mamba lokuta batika mamba lokuta liwa mutu bakobimisango ke non ke akufi bwe mais batika mamba lokuta o bazo sala wana non lobby mambo ezebele akolobela ba site na bango tala ope boy femme commerçante dollar komata kokita pona yo ezosala onde ni ka pona mambo mboka ezosala kutu mabenene alia na teka masanga lelo kaka boy to sito yoki masanga ezomata lobby oke kosomba canadienne kuno koyoka emati donc lelo bolamu kibiloko ka komata na komata donc toyebaka te soki matelaka nini soki eloko nini we matelaka biso koloko ya biso pe tozana biso bata bandako toyebaka makambo wana te bamekana ko expliquer biso eloko nini esalaka ke dolari emata bo banda nani ko expliquer biso po tozokoka te dollar ngo soki emati lobi biloko emati dollar emati biloko emati boluka solution boluka wana banani baluka bongo banani suso to lobelaka o bakoko luka solution neti biso batu mususo bakaye kuto stotanga ngokala toyebi yango te toyeba ngambo wana kutu te ba ndenge salela tozo comprendre muto zo teka po débrouiller na oya kaka lelo boy o masange mati yebisanga bateli biso ministre asika espérons voir ce travail Yeu tu ministre na yebite na makaniso ya ngai soka zalaki indeko ya ngai nengano bane papa tika na yoko sala na yote papa badibanga mais na yebi na ngati lokola bango basanda mwa makam na bango moko bayebi ndeni basala ka makam na bango yango nde balukaki bokonji na bango mais netu anga na oyebisa nde balobaki ke non asa mutambongo ebele asa so ibende ninga pone na otika ngane tinga sonde na liaka na ngai fumbwa na ngana Thompson na ngezo kita na ngo kidi jamais nako linga mama ndengwa na mama mboko bapesi wana ya nini jamais nako salela ngo ya ministre bon ba mekana no soka ko sala ko me pona ngai papa badibanga akoka na ete makambu eza na cc. Merci beaucoup maman, merci. Maman mbote mama tomoni awa ozoteka tolinga toyeba soki yo posa informer selon ba information est circulée partout na internet lelo pe kolamuka na tongo RTNC de côté na biso ba maman Mbili Belle yo posa informer que maman Mbili Belle akufi toza informer en tout cas nga vraiment na yo kiteke Mbili Belle akufi nazo konka ke o boy na boy Mbili Belle na kiteka akufi Kitesco et ça la rend ndengeni komona batu bafanzi que bati information sur la personne exemple le quoi maman Mbili Belle comment on a information bongo maman batu afanzi mutu mo abimisi ka information ki akufi et ça la rend ndengeni eza kitoko te po mutu akufi te bino boso ko ba ke mutu ana akufi eza kitoko te eza kwa boso ko salut réputation Mbili Belle soka kufi ya solo bolibi ki akufi soka kufi te bolibi ki akufi te bino bozo ba muta kufi te bozo ba kufi eza kitoko te muta osa makamba bonga zo kosa ki Mbili Belle akufi Mbili Belle akufi te atika eza kitoko soka kufi bolibi ba tu vérité ke akufi soka kufi te bolibi ki akufi te po biso to yike eloko moko te ke Mbili Belle akufi te to yike ata eloko moko te message ni okoko lancer na bato wana basala mamba bon en tout cas bato baloba makamba bongo batika vraiment batika biloko wana batika vraiment. Mon yo pénalier non à côté Kaboué par rapport à dollar, est-ce que ça marche ou bien ils ont dérangé bien? Ils ont dérangé biso. Parce que OK, il est là to so millions d'après moussous. Le peut to so millions d'après moussous. Ils ont dérangé biso makasi vraiment ils ont dérangé biso. Ozo le OK somba ba matisi, le OK ba matisi. Au moins ozo na mbongo mo tegesa tamesa ndeke kuei. Mais ndeke kuei likoa nini dollar komata. Tozo ba ndeke to ko sala te vraiment. En tout cas, bozo la solution pour na likama mbongo. Message ni okoko lancer na gouvernement surtout que ba tieli biso ministre ainsi.
En tout cas nazali kamba koloba te mais nazo saka o bateli so ya sika asala ka makamba kitoko asala ka makamba bien dollar ekita po biso peto sala bien biso posa biso za ito sala bien bana so batanga classe na kimia to lingi o boete to lingi aya to yambie pe bien en tout cas vraiment asala ka makamba kitoko so asala makamba kitoko biso peto ko sepela na ye. Merci beaucoup maman. Bonjour tonton. Bonjour. Tonga toyeba comment na yo boye. Est-ce que pour lundi na internet ben information ils ont circulé sur maman Biliabel? Bon, naza au courant nango te. On a évité penda au courant nango te. Au courant nango te mais lelo pe to mona ba télévision na biso na RTNT2 côté banzembo na banda tongo est-ce que wana bazolinga ka ba confirmer biso maman Biliabel a kufi tote? Bon, on a évité penda te mais il faut qu'on vérifie. Faut qu'on vérifie qu'on y a si à solo penda à Koufi pour hasard artiste moi il y a Mounene na Congo maman Biliabel donc biso tout lingaraye à travers banzembo nae mais si à Koufi il faut pas annoncer yango penda na ndenge moko bien ba tout toyeba ke oui maman Biliabel a Koufi ke si eza yango te ke moi ba rimer moi ba to luka ba créer moi bilo mo no eza pena bien te Si kota la bateau bazala fandi boye a créé information na liwa ya mutu. Et ça la rondeni comment na mutu mo afandi ka ba créer que maman Biliabel a kufi. Et ça la ronde. Donc wana eza ba jara batu mo na go benga bango lokola donc na go benga bango batu mo boye donc baza on a évité na go benga bango ndeni donc mutu bena fandi na eka boye a créé le mot donc ça veut dire bah genre tout le monde doit bouffon quoi donc bouffon mo boye donc a fandi a créé ne ka rumeur mo boye non siri mutu mo boye non maman Biliabel a Koufi tout pour peut-être avoir succès bah ou bien sitne et ça la succès a comme donc na éviter et ça pendant important que mutu fandi créer le mot moins que créer logo oyo ok eza bien ko sala pe fula o pe so succès na ndé mo bien que ko créer leur mo boye peut-être ko pe ko bebi sa carrière na yo bon message nini ko lancer na batwana nyos bon message na ko lancer na batwana bo kanga bien o ndeko na bino petit na bino donc tout ya bino na ko lo bakaka bo luka ma mususa o sala marambo o oui, kosala ke et peut-être un plus na mboka pe na musana bino ke bo luka moko boye oyo et reporter peut-être malheur plus tard na mam na bino donc eza pena bien te donc bo luka pena mam mususa ça mambeze belé ba idéologie ze belé boko luka bo créer ba idéologie ze belé ke bo créer ba idéologie moko boye oyo eza pena bien te eza pena bien te donc place wana pena bandeko na ngai ba ve bo meka ko soigner bo meka ko soigner pena bo linga pena bo meka ko soigner. En plus makambo pena ezolo baba moi trop faut botika pena makambo ya ofinga mboka na internet donc c'est pas bien c'est pas bien faut bolo la makambo eza normal et ça la ke motiver batu on a pena ça bien. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Tokoko eva kombona. Comment on a Brunel Kalou. Papa Brunel, tonga toyeba kota la information sur qu'il est sur internet, ce qui est posé informer na ngo que koyoka koloba maman Biliabel a Koufi. Bon, on a informé na ngoté on a informé na ngoté parce que Biliabel aza artiste et musicienne ya mnene na mboka na biso. Donc ceux qui a Koufi, information non pour le moment ils a diffusé l'écran et puis banyo so banga bango. Donc, nous avons informé les locaux en laté. C'est que c'est. C'est quoi que la bande de bazalaka fandi et moko fandi a créé information morobo juste pour que ça la buzz et surtout l'icolo ya combo ya artiste munene loko la maman Biliabel. Message ni yoko lancé na batouane. Bon, message on a lancé na batouane c'est que ceux qui ont le kuta batika. Parce que vérité les amis n'auront la bango bat bolo bamakambo wana ceux qui ya solo biso na stongo toye bango mais ceux amis qui biso toye bien ngote pour biso dans la kati ya Kinto za pe na Congo mais comment que biso toye bien ngote ka bango ndi bolo bande ba bien ngo et puis indimité que za solo donc ceux bolo ba bongo batika eza bien te ko sali réputation ya mutu bongo star mnene ya mboka na biso maman Biliabel donc batika quoi eza bien te batika ça là-bas propagande mabe wana pona donc place à ça y mon pays na limite qui au sepena loko wana
Oui, banda pe lelo te, bako sele makambo ya malade, bako sele makambo liwa, c'est pas la première fois. Bon, oui, c'est vrai, c'est qui non. Étant qu'il y a la star, donc ba mirmir wane ko bimakaka. Pour bango ba vie na bango, les Araméens tellement suivis à la loupe que ba bloc wane ko bimakaka. Soit bo ba mona ki na boîte, soit ba mona ki na mutubo, soit bo mais o ya vrai pe ceux qui zali et banara mo ki bimbake, mutu tel la sala ki boye. Les pauvres en étant moi misamba kufi awa biso tout mutu akima kiango akima information na zakité biso tout yeba kiango de so pembi ya belle le kufi de biso tout roye bango mais temeza bongote batika bat ba pesa ba ba lo ba makambo wana donc batika eza bien té. Merci beaucoup, merci. Mbote maman. Comment on a grand coopérant, bilo qu'on a et déjà c'est dans le bon. Tonga to e babino ba grand coopérant mutu vraiment bo tambola rabo sur qui la ville, cité. Est-ce que depuis bande ko tambola depuis tongo yoki ba information ezo sur qui est sur maman Bilabel a kufi. Bon, on a aucune information dans la ville na Itaga. Bon, tellement d'ailleurs tiré na ngote na noso babilo ko ndé na landa ki on te mena ndoyo ka pena libanda ba doit tondi mutu moko lo ba ki après cette information Bilabel a kufi. On a yo trouvé un ndenge nini. Bon, azamutu akokufa. Azamutu akokufa. Ekoza pe normal, ekoza pe bakosi mais to lande annonce suivi to e ba non soka kufi to akufite. Quand tu as la bonne information sur exact mais déjà mutu moko boya bimission on internet maman Bilabel a kufi. Et ça la neni koyo ka ke mutu moko boya créer information pour ça la succès. Bon, toko lo baneti nini. Mutu soka kufi bakosa pe liwate. Bakosa rapena liwate. Ako kufa pe mais babombi. Mais mutu wana pa ebida akufaki. Mais on assure que artiste munene le quoi maman Bilabel a kufa ba bombe information. Ah. Ekozala nango pe a taka Kongo nde ezalaka. Ekozala nango po ba obe bakufa ko mo babombi to yeba ngona sima. Ki akufa. Ekozala nango pe. Siko kotala obo na COP par rapport à dollar en toko matako kite zo sa bino ndenge. Ah toko kate. Ya solo pena côté pena COP toko kate to pigera to concentrer kat nega to concentrer. Mais toko kate dollar est comme chaud. Dollar venu comme 12 300, 12 500. Et l'autre bina Lubumbashi coûte comme dans 18 000. Wana bina c'est normal. Net le auto somba na 650 to te ka 1000 francs, le auto comme somba na 900. Pote ka 1500 to somba pena. Po ba message ya ko somba na 1000 francs. Mutu dia message ko somba loko oyo, asomba na 800. Biso somba na 600. Mais ote ka 1000 francs, mutu bae. Au moins te que esimba te cop mo to te ka cop forcément. Message ni okoko lancé na gouvernement et surtout premier ministre Bacheli. Ah bon message yemoko zo mona kaka atambolaka. Amekano pe ko mona ka to ya dollar ndenge ezaleli. To souffrir pe na côté to souffrir makasi. Merci les grands coopérants. Téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Vous avez vu, les Congolais ont un peu participé à notre question du jour. Congo et Zarapassi, on ne sait plus qui dit la vérité. Nanyazoko-sa. Chaque jour, il y a des choses, au fandi, au créé, sur la personne comme Maman Bilabel. C'est pas du tout gentil. Faisons un effort de chercher les informations dans la source. Au fandi, au côté de la source, aucune information. Vraiment, on est en train de déplorer ces comportements. On est en train de déplorer vraiment ces genres de systèmes. Oh, comme Coco de Sananet. C'est pas du tout gentil, c'est pas du tout bien. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vos conseils toujours, vos appels nous font énormément plaisir. Là, vraiment, nous tenons à dire merci, merci, merci à tous ceux-là qui nous appellent. Merci à mon caméraman Maël et Sadiki Rachidi, Babi moi Maël et mon corps. Azoko bisara Maël et du jour au jour tozo la muka Maël et nezokoba. Franck Stemai, tonton gentil, tonton gentil, messieurs le noir. Babi basangana ebele, basangana vraiment ba maboke des na bango vraiment ça Franck. On rappelle Deus. Jésus Nzambe Ezaye. C'est mon chef, c'est mon chief. On dit toujours le linge sale, c'est l'œuvre en famille. C'est un bon papa qui sait vraiment nettoyer les linges en famille. Je dis merci à mon ami de tous les temps, de tous les jours. Oh, les lois, mais ma penda sa kamae, les partout aux autres qui ne Megan Dembod, Gogan, Mameko, Gogan de Gogan, Valérie Mouniaga, messieurs le sérieux.
Sériosité non tellement eleki mingi comme au bangisa. Eh, baza rappel sérieux boété. Bobby, Londres mobimba vraiment, Londres. Intellectuel à Kamoko. Une personne a un intellectualisme. C'est toi, monsieur Théophile Munganga, Koba toujours avec Global Talk. Elengi. Je dis merci à toi, David Loquette, on a Paris. David Loquette, on a Paris. Vraiment, je te salue. David Loquette, on a Paris. Na Paris, Babi, David Akamoro, David Loquette. Donc, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Et ça, là, pas si son nom s'est séparé, Nabino. Vraiment, je dis big salutations à toi, ma maman chérie, maman la rose, maman la rose. Percy, lui, au code de la Bible, Minon, lui, au code de la Bible. Wana bayananga. Vraiment, on se retrouve au prochain numéro. Bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai.